kobeba elema bondela Yesu azana bomoi Okolonga ndenge ninyoko Itumeza makasete Okolonga ndenge ninyoko elema bondela Yesu azana bomoi mbutu moye o mama ye mama na lobe mama ye elema bondela tolo na se mbutu pe na moyi olemba te mama. Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à www.tolonacé, ici à Tolonacé. Nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Peuple et Nzambi banande konyo sur Tolonacé. Ce qui vous moni humble servante, votre servante que vous aimez beaucoup. Évangéliste Anne Kalamba est devant vous. Vous bien été makamama la muizalaka mama anayaka jamais. Na makambu oyo bien aimé beaucoup bimisa bino na présence Nzambe zalaka pour na koyeba kotombo la foi ya moto moko oaza ko sepela to kolanda biso na kati ya www.tolonacé. Shalom isikana soto bozali na profiter na pesa vraiment mbote na ba bien aimé nyonso to ba soutenaka Tolonacé bandeko ba yebaka ko partager message ba sali na Nzambe oyo ya Tolonacé ba yebaka ko passer vraiment chaque instant ou chaque moment, les temps à temps, Tolonacé, Nathalie Bon, on a moni papa Ezekiel Simboko, prophète Ezekiel Simboko, que le Seigneur te bénisse, papa Benjamin, pasteur Benjamin à Strasbourg, que le Seigneur te bénisse, Naeko Tala, Naeko Mona, prophète Longue, le fou de Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse, Nakatia Paris, Naeko Tala, mon papa Kinshasa, prophète José, Yanda, église Silo, Nakati Nangambo Lyon, naye komo na papa Emendo Mbasi, pasteur Emendo Mbasi na église l'eau de vie, que le Seigneur vous bénisse. Kolo Yesu Masia soka zongite papa tokoye basusu kokutana bino mikolo oyo ekoki koya. Bien-aimé dans le Seigneur, maman Tolonacé, maman Anne Kalamba ya elbino nini na elbino kaka kisango ya ko fortifier bino ya ko yebisa bino ke na Yesu Masia nous ferons des espoirs to keina na régie papa Eli Nzambe atchela biso mwa loyembo moko ekoyeba komema biso na présence Nzambe et puis tozongi sou na plateau na biso. Merci check Eli ya Nzambe misapi ya Nzambe. Savoir que tu m'aimes vaut plus que toute liberté. Je te promets un amour infini jusqu'à la dernière minute de ma vie. Tu es l'amour de ma vie, je t'aime à l'infini. Oh yeah, Yahweh. Tu es l'amour de ma vie, je t'aime à l'infini. Olingo nanga na iyo Yesu ezali
shalom bien aimé na sibino sotuna banda kubosepeli kolanda vraiment image oyo ma papa na biso Eli ya nzambe auti kotiela biso vraiment eyebi kopesa mitema kimia eyebi kokitisa vraiment ya solo mitema kati na biso Yesu Masiya aza nzambe. Il revient bientôt et il revient bientôt bien aimé tokangama na nzambe ya lolo apote nzambe wana asalelaka biso ba merveille ya solo na ba famille na biso parce que la Bible dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Tu ne seras pas guéri seulement, tu seras sauvé. Donc quand on dit sauvé, c'est que mutuana vraiment simbami na maboko nzambe ayekami na maboko nzambe nzambe nde solution na biso. Bien aimé dans le Seigneur soki na yaka liboso na biso mingi na yaka vraiment na ba histoire o ezaka bandeko ba pesa ka biso po ete toyeba kolekisa ngona to la se muto akoka peut-être écanté, muto akoka peut-être publicité amoni kaza na témoignage moko alinga fortifié bana na nzambe akoyeba kopesa ngona mama tolo na se o aza servante na bino aza liboso na bino nde mama tolo na se akoyeba kolekisela bino en tout cas message. Mais aujourd'hui na ye koyebisa bino o eza témoignage salami na kati ya ndako nanga o salami na moko ya bana nanga pona koyeba ko fortifier susu mutu moko azolanda bino ke kolanda biso na 3W tolo na se ke Yesu Masiya azwaka charge ya basali na ye tant tosalelaka ye na bosolo Yesu Masiya ayebaka kosalela biso makambo ebele. Bien aimé dans le Seigneur, Elisa mikolo oyo euti koleka nayebaki kolala ngai bien aimé na bino évangéliste Anne Kalambai nalalaki na butu nazolota nzambe azolakisangaki nazalaki na kati ya bis, j'étais avec tous mes enfants nazalaki na bana nyonso tu na kati ya bis et comme na ntango nakita je descendis parce que ngana na bana ebele, je suis vraiment une famille nombreuse nakiti na se retrouver na bana ndambu bana mibale na komona bango ti mwana nga moko ya mwasi Louange na moko o Stevie nazomona bango ti ya mobali na ya mwasi na mituni na bio pourquoi mwana bana nyonso na matai na bango na bisi nakita ndenge nini bana mibale nazomona bango ti kana kati ya kolala bien aimé na pusani na bao na tikala na bango nazoluka sikoyo bandeko na bango mususu nazoluka bandeko na bango nazoluka bandeko na bango na bango ti na komi siko place mobe na mono nde bato église oyo nga na sambelaka esika oyo nga na evaka na église mema na moni bato église bazaki tellement ebele elongi oyo bato bazaki ebele bavandi soi disant ke nga na bundisi bana nga ndeti na kufeli bana babiloko mwa bajare wana mais na bilongo namonaki ndeko moko oyo tosambelaka na ye mpe nayaki koreconnaitre ndeko mona kati ya ndoto na tuli bovandi bopwani ote tofandi boye parce que yo bungisi bana na kati ka ya kolala bien aimé du coup tobandi osaluka tomata na ndeko na tomata na sutuki nazalaki na pongi ntango nalamuki na pongi na bime non komanga na kokolala na pongi nzamba olakisanga ke na busi bana c'est pas normal. Saint-Esprit aye komatisanga na motema ke c'est un combat, il faut se lever, il faut se battre parce que il y a un souci. Bien aimé, la parole dit l'Éternel parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. À des fois bana na nzambe to négligeable bandoto te to négligeable bandoto te bandoto muso eza ba message o nzamba pesa kabiso aye o nzamba za ko avertir biso na likambo moko songolo pakala o koko ya lobi mais okoyeba ko arrêter yango kaka na nzela ya prière. Bien aimé na bande ko sala Allah moki na punda bi non ça c'est pas normal, je peux pas laisser comme ça passer comme ça, non ça se passera pas comme ça. Na koti mabondeli le Seigneur a dit cette histoire meninga na koti mabondeli c'était un lundi na bandi ko na bimi na tongo 5h du matin na ke musala engin na komi na musala na eko kita lundi wana na mabondeli nanga na koti sous minuit na eko kita 18h ya mardi mercredi nango siko binemi na utaki lundi mardi mercredi nango na utaki musala na salaki après midi na ngai kosala na Elise bandeko ebelo bakolanda ngai bavanda na France bayebi société wana Elise ezaka na 2 tour ya tongo na tour à midi na commerce ko na tour à midi nazo banda midi 30 pour midi 40 pardon pour tenir bakosisa na 19h40. Bien aimé dans le Seigneur tout ceci peut musala na 19h40 mercredi en pesa jour au biso église tozalaka na prière
tant na koti na tozo yana ba bien aimé nanga mususu o to sala na bango to koti na bis lokwa naza moto moko partout place nga nazali na ninga vraiment batu bazali lisengo nazo sekisa bango tozo solola tozo seka tozo ya to komi na Argenteuil. J'ai senti mal au ventre. Nayoki pena libumu nanga bien aimé ningeni ti Balamo na senti nayoki poso ko sanza. Na ebisko ba collègue nanga bosi manga nayoki bien te je sens pas bien je vais tomber je sens pas bien. Ba collègue nanga ba simbi nga ba c'est moi kaza sénégalaise. A simbi nga zunga ti ya vandi singa ina na rea. Madame Masamba quoi nga non je sens pas bien. J'ai pas bien senti, j'ai senti mal au ventre. Après, je sens comme je vais vomir et tout. Abinanga fanda, repose-toi un peu, fanda. La fandi, en bref, pour toutes les musicatés. Si content, abinanga, bon, moi, je vais prendre des matelas jolis pour na quitter na conflant. Mais na mouni na ozo matelas jolis, je vais prendre des pontoises pour quitter sangai na conflant. Pour yoti kalaka na destation appelle ton mari pour te mobile na wakota ataya kuzoti na pied il y a très le kozo kapiete ngabi bon je vais appeler mon mari j'ai essayé d'appeler mon mari il décroche pas j'ai appelé ma fille Ozana il décroche pas j'ai appelé la cousine de mon mari maman Nicole elle décroche pas. Mais si bon na bengi ba piyo surtout motoya ozongeza c'est pas grâce ko tsanka na kati ya train tango toko na kokoma na ibindeli na ko débrouiller tina tambola tinila bon popo na nga na mutu na nga na yebeke tant tokoma conflit arrêt o elandi za arrêt à église du coup na kalikila ibaler na siseki ba 19h40 wana na yebike l'état to tambola tokoma déjà na gare ya na gare Argenteuil ba 20h et quelques les gens na yebike église ici la 21h juste loko les acquis moi ba période il y a comment je peux dire il y a ba grève na yebike ba ndeko na église ba sala ka tout ba ki mambangu ka ton église ici li bazwa train pour na na yebike je vais voir mon mari et mes enfants ba komata na train o ngai na zwaki na ba 19h et quelques wana na communaré à collègue na titi na communaré église na tali moni bana ba kotite mobile pa kotite le cas na manoyo kapiete na continue na ngati ndako na compé na ndako na mati malé meti na kotite na ndako j'ai trouvé mes deux garçons et Elian et Samuel ils regardent dans la télé. Les enfants ils étaient devant la télé, ils regardent la télé. Bon, moi je suis rentrée comme je les sentais pas aussi bien, je les sentais pas bien. Naye na s'allonger na canapé. Quand j'ai s'allongé au canapé, na canapé pour na yoka moi bien. Na 21h. 21h30. Mais bande ko si ba sisa ki église baza wapi. Après na comme on a bien aimé na biso mususu, on a zappé grande sœur pour nanga ya joli maya là à sa passant j'ai sali ma grande sœur propre que le Seigneur tu bénisses Joel mama yalo partout au landa vidéo bien aimé. Il y a Julia Benga, oh maman Anne, ça va? Moi je dis ça va, yaya. Oza, je dors, je ne sens pas bien, t'as la beauté. Non, bon, bisope toza bien, toza kutu awana, ba seriguette, na papa patou, bazo kendoti kanga. Ngabi, abo sisi kasiko, bo, umeli. Habite aussi, c'est une depuis kala, to banda ko solo là. Mais pasteur azoya, to banda ko yana ye a déplacer, a keiko, ba bengsi place moi qui ne bon de la pona mutu, vite fait, a kena ozana. Ngabi, bon, pour mes amis, moi je dors. Ma grande sœur a coupé, moi je continue à dormir. Bien aimé, na la, na moni 22h juste. Ce qu'on a quatre moutou dans l'esprit, cet espace ouvert. Est-ce que ton mari il est déjà parti prier pour quelqu'un avec Ozana? Pour Ozana faire quoi? Parce que sambela pona mutamimi Ozana, ba serviteur bazaki wana mimi bangote. Comment il peut prendre un enfant pour aller accompagner à qui sambela pona mutu? Et elle dit que comme peut vraiment c'est passé. La fin d'après 22h, ma belle-sœur est rentrée, la cousine de mon mari, à Kotina Bana. Dans la Kotina Bana, maman, ma fille dernière, Calvi. Ça va maman, ça va, tu étais où? Nous te cherchons, tu sais, Ozana elle était tombée, la police. Ah, Ozana elle était tombée où? Oh maman, attends, comment elle est là? Oh moi je vais t'expliquer, oh t'es maman, et tu sais, on était à l'église, dès qu'on est sorti à l'église, Ozana il est tombé, les voitures il est renversé, tes villes étaient traversées. Bien aimé, nayoki libumwana o nayoka ki wana na réabis.
nare wana ya janté salingelinge zonga lisalanga na mati parce que n'est pas nanga na na triplex na ba salon na se ba chambre likolo na mona epe cousine ya cousine na otovanda ani maman Nicole elle est passée à Matimba mo pesi nga mbote mbamo Matimba Nicole nzoka tanga Matimba Nicole kwa nokelo akina ko lela azolela na chambre tonoki bana balobi bongo na landi siko likolo donc on a landi likolo na kuti maman Nicole azolela maman Nicole pourquoi tu pleures azuku pasteur il t'a pas appelé nga mais non pasteur abenga te il y a quelque chose il y a un souci maman Nicole ça ko expliquer nga tazolela nini oza na salini parce que bana ba expliquer nga déjà mon kimi na comprendre te yoza mukolo arrête d'abord de pleurer explique-moi maman Nicole va de expliquer nga ba bandi sukolela ote voiture renversée ozana jeep bona boye et bona bazo bouger te alobita azo lobate bona ngabe ha nazi téléphone bando benga mbali na bengi mbali ngazo ya mbatina bengi pasteur azo ya mbatina bengi pasteur na tellement moneke na insista ki aye kuyamba ça va chérie si chaba tu es au je suis quelque part na veya ngabi tu es où avec Ozana parce que les enfants basi ba ebisinga nyonso oza wapi. Oh non, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave. Mon mari déjà l'a minimisé, déjà ces actes-là, a minimisé quand déjà. Ah bien non, parce que mon mari, il est vraiment un homme de foi. A minimisé, non chérie, il n'y a rien, il y a qu'un petit souci, aux gens peut-être qu'il y a une voiture, mais ça va, on est à l'hôpital, là ça va. Là, bimboza à l'hôpital, nous sommes dans l'hôpital à Pontoise. Nabi bon, Nazoya, oh non, ne te place pas, ne bouge pas, je vais envoyer papa partout et il vient te chercher. Naboza papa partout, oui, tous en abangwa, Nazoya senga papa partout aya kojoa. J'ai resté aussi chez moi. Nabandika ko bondela ka nzambe bon batela bana, ipone nzambe mambo ya ksenga yango. Et kokoma na hôpital. Tant que kokoma hôpital de mon mari, aye ko expliquer ngabino, te vie o ya mobali a traversé qui na prince. Basaki na ngamba koto basoki nous a train a brisque o mobile ya moke a traversé tant ya mobile a traversé a komi na ngambo a prince mais tantine na bango bazaki na yazaki na sima abaneni so kokanga soki ndeko na bango mususe soki chaussette soki lacet je sais pas tout moi de wana ali tant a traversé a lingi a komi na ngambo a lingi susu azonga lisusu nde siko grande sœur na bango ozana ka mibalo na lotaki babungaki nga na bisi ozana tango atali ke leki ne azo ya atali na gauche amoni voiture ezo ya atali na droite amoni voiture elle était rentrée pour empêcher à sa sœur à son frère pardon ayate pour ba kisa ba tout été donc du coup tant il y a Monica kabongo akalikilaki kutu distance te yaya lukia kota sko mbangu po akende ko empêcher les kinya mobali place jeep bien aimé ya munene ba jeep wana obuna ka ya minene et renversa moi na disons bato basaki na babi a mati 2 mètres moi na mati tango kiti a beti par choc ba a petit par choc a baluki a poï d'assez a petit mutu oyo na makadam moi na tonga petit mutu na makadam kao moi na sexe ba azolo bate azolela te elokute bato nyonso bazaki na bakomo lela mwana kufi mwana fi ya 2 sœurs pour bazar à l'église ba yé a plus mutu pas tout qui il était un gif a kimi pété a télémi comme des ba isinga Jipaten botala tout à l'heure il y a Nzambe misa pia Nzambe akuche la biso image wana bande ko bazali se place bazafi image ya ozana tango a bujaki tango yaki kolambuka la pula bazela ki ba pompier ba yaki akuche la biso image to komona image ke Nzambe bien aimé abatela kaba oyo baluka kaye tout ça la ka jeter na ba message musuto so ka bien aimé dans le Seigneur Nzamba kokola kselo ko musuna ndoto bien aimé il faut ko bondela. J'avais épargné la vie de mes enfants dans la prière. Donc, c'était peu le même deux. Au moins, si on a l'autre qui n'a pas traversé, il y a moi, c'est à la liée. Donc, du coup, diable n'a pas naïe, alinaka lokotanga nyosomi bali. Donc, on a mobile, il y a moi, si tangazo kota qui ne peut empêcher de connaître du coup, bango nyosomi bali, balokoti bango.
mais nzambe na bolingo na ye ndenge asalaka makambo l'air ya mwasi akoti na presque paketanga l'air balokoti déjà ya mobali alingaka ya l'air amo déjà ya balokoti ya matitongo ebeti pou parce que bato bazalaki il y avait une sœur il prie chez nous sœur Nadège azalaki liboso bango bazalaki na nsima bimama geste nayoki kaka pou pou wana nayokaki bango totala mbala mo mwana na sepi donc esalami eloko moko ya vite fait oyo moto akoki kocomprendre te mais na minute oyo nayebi te bien aimé dans le Seigneur so nalingi nazala wapi na ya mobali na ya mwasi donc diable alinga tikanga maboko pamba soki nazalaki kidiba to négligeable bandoto te Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre la Bible des cas il parle dans les profonds sommeils azoyeba ko mettre biso en garde biso bato nzamba azo mettre biso en garde tout ça la keba rentre dans la prière prie pour cette révélation le Seigneur t'a donné le Seigneur il va remettre les choses en place alakisi yo po telema po ye na nzela na prière no a intercaler nyonso to mungu na bongisaki bien aimé dans le Seigneur moi na mati akiti 15 minutes babi moi na obligé ta lo bati il y avait des sermons mo kasimbi moi na mutu mo kasimbi na makolo ba do bondela na so mama diagonese na bisola na mama Aline matondo que le Seigneur te bénisse mama Aline suba na bilamba batu babanjo lela ba joli bazaki na bando ganga mwana na leki na ngai mwana leki na batu babanjo leo zana kufia ozana mwana ngana éviter l'autre sala nana ngana train nakenda ko nalali na pe pongi nzambe azi soin ya mwana nga j'étais pas même là mais même pas une idée que pour passer que le Seigneur m'a montré un combat mais je ne savais pas quelle est la porte le combat et côté là quelle est façon ni au combat que l'attendre je savais pas mais c'est que je savais toujours que mon rédacteur est vivant il se réveillera le dernier côté les makamoto suka na simba ki kaka nzambe bene pendant 3 jours wana nazopondela prière na ngeza kika mwa kokunda te ngana kolela te ngana kokunda te na kombo na Yesu ngana kolela te na kokunda te na kombo na Yesu na kolela te na kokunda te prière na ngeza kwana et mon mari azaki na ndako le mwana kwei bonga li concert nanga ya joli a bengi pasteur oza pasteur abina na ndako abiya kanoki ba tout chose pasteur albi Anne je sortais à la maison na yemi ba ki souté na lata bilamba désordre na banda na komaka na gare en plus tozaki na ba temps ya ba grève mais le Seigneur a permis pasteur akuta train ezokende na 3 minutes à côté na kati ya train comme na gare ngani ba omone ndenga zo ya mbango abi ana quand je venais comme ça na munoko na nga prière nyoso kimakinga eloko na bando isaka nzambe ko kisanga soni te kotika bango na batanga liboko na lisu te nzambe na bondelo na kombo na Yesu ko kisanga soni te kotika bango na ngai batanga liboko na lisu te nzambe kotika bango na ngai te batanga liboko na lisu abi na moment wana je savais pas quoi faire je savais pas quoi dire à Dieu nazo senga ka nzambe nazo bandela ka mwana nazo kima nazo kibati en bref passer à kokoma sur place tola na non image oyo ya mokie ba bien aimé bazwela ngai eli ya nzambe misapi ya nzambe les mêmes magiques chez la biso image ya Ozana le jour ya accident et bongo to koyeba kozonga na lisolo na biso check non il arrive c'est pas bon.
Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse, s'abonner à notre chaîne Tolonasi TV. Ici à Tolonasi, nous nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Bino mokobo moni peuple nzambe modèle pelolenge oyo mbila asopanaki babi mbila sopanaki pe ba pompier ba sopanaki vraiment bien aimé pour na mineur oyo batutaki liboso. Il y a prince, il y a église même. Nzambe ya Kalambai, Nzambe ya mama Ana Tolonasi, alakisaki kaza Nzambe. Peta on a là qui mobile nanga bien aimé na hôpital, kuti mwana lali azolo bate lokote. Mobile nanga lobi nanga na utai musala na nina mekaka kolala muke babenga mwana zui accident yango mona yaki mbango. Tikala na mwana ngana keno ndako na se reposer. Na minu wana ya zuma kinda kunena ya kikutika na hôpital la photo wana moni obache na image za photo ya hôpital video mususu ya ndambo wana le mwana lali aza komiyeba te ezalaki ngai na hôpital bene na komaki blemba la moko na komaki blemba la moko na zo biloko na salate mina mutu na ngana maibai kaki Yesu Masia nzambo ngana sambe la kazanza masolo akotika ngana yokisa masoni te et tango na tikalaki wana na ekola mwana na bomoni alalaki kaka bongo kolala lalaki bongo alalaki bongo kolala lalaki bongo ti na tongo abouja kita fula emisute na tikala ika wana kokengela ye pe tanto kumba 4h du matin na okaki mwa fatigue na lobina mekata kolala na sama kolona ye ti tongo etana la na mileki na pongi na tie moto na lali na sama kolona ye nde na tongo vers à 8h 9h donc moto azo bouger na mama na bouger be mwana moto azo lamsanga mama réveille-toi il y a médecin tant na la mukene comme na mwana nga na yambi chose grave médecin zo pesa na résultat bon toujours garder ti midi toujours c'est là-bas résultat suka oyo ebima il a rien bien aimé dans le Seigneur mutamata qui na 2 mètres akiti abeti par choc abeti mutu na se ni litanga te ya makila ebimata na zolo na futi nzambe nini bien aimé na futi nzambe tala bolingwa nzambe nga abundela biso na makambo na ba esika o biso to kokoka te esika o biso to kokocha makanisite esika o biso to kokoloba te Yesu atelemi po alobela yo Yesu atelemi po abundela yo. Mais tout le monde, c'est quoi habite ta fille elle est bien. En ça coûte le quoi la sali accident et l'examen ni surtout sali et ça très bien. Donc ta fille elle est bien. Azana problème mon côté. Ndenga zawana. Ngami wow. Atali tanga makilati. L'examen so ba sali et bien très bien. Et on a le baki témoignage yo na ko bomba ngote na ko partager on a bato. Et comme il me dit tozeli ba midi ba yeti ba 13h 14h ba yo bimisa biso ba pesinga ordonnance ya Doliprane nga kutu na siliki na ebisi médecin nous a fait l'accident bon pesa ya Doliprane la bibi madame ta fille elle est bien on peut le donner rien que Doliprane peut-être comme c'est la tête loko les bêtes qui na se soka yo qui net tout passe à ebiso kazo comme tout passe tu lui donnes seulement le Doliprane pour calmer ba nerf wana azane loko te na examen na biso bimi et loko ezate Nzambe alola nzamba Kalambai atinda ki ba ange na ye tant mwana nga sala ki accident pour ba yamba ye mwana bimi ne lokote yango na ko fortifier onde ko kanga mana nzambe Yesu aza be sika mbaile na biso suki sika nzambe bandi esika mayele na biso bato suki esika nzambe bandi il est fidèle benime atika kaba oya ite atika kaba oya ite ata lelo monité ata lobi omonité lobi okomona likambo esalameli mwana nga ozana ya mwasi epesi ozana epesi nga sous force ya kosalela nzambe ne ko comprendre vraiment ya solo que le Seigneur me connaît nzamba yebinga benganga na kombonanga parce que bible lobelo ko mokote ko ya sans que nzambe na lula a révélé ngona basali na ye. J'étais averti que diable azazo beta porte. J'étais pas dormir na la kite na lamukaki na lele la kinzambe na bisenya munga na kolela tenga na kokonda te
nga na kolela te nga na kokunda te nga na kolela te na kokunda te na kolela te na kokunda te na kombo na Yesu bien-aimé ezongaki sike eutaki. Aujourd'hui ma fille elle est très bien, très bien, tout marche bien, ma famille tout ça très bien, moi et mon mari et mes enfants nous servirons l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. S'abonner à votre chaîne Tolo na TV, vous ne serez pas déçus. Yo mutokozo ngolu ya koyeba kutala témoignage bien aimé partager. Petit kango le kabongote. Partager à moza moyen avec ça l'évangélisation. Pour être dans ndeko moko ba vandi côté mukazo le la peut-être pour na likambo moko songolo ayeba ke nzamba lola atelemaka moto ya suka. Eli ya nzambe bilili kitoko bien aimé na kati ya Tolo na se tolu esaka. Musique pour na ba fête na kati ya Tolo na se tozana DJ ba ko sepelisa ona fête na o bien aimé o sepeli na banzembo ba tupe ba yaki bandimi fête na kati ya Tolo na se tozana traiteur Tolo na se tozana yango soko zana posa ke ba lambelo na fête na yo ozana posa ba lambela yo bien aimé na fête na yo tozana traiteur appelle-moi au 07 53 38 85 20 07 53 38 85 20 appelle-moi toko yokana eza lisungi ya bana nzambe okofuta mbongo ya traiteur ndenge okofuta na traiteur normal te mais toko lambela yo bato bayeba lié bato bayeba sepeli biso moko to servir te bife na biso to tandi nyonso pe propre benga oza décider kolo so pambola biso ezaki abino servant de Dieu évangéliste Anne Kalambai toza wana kana service ya nzambe comme Abakouk dans la poste tozozela ngolo ya nzambe Yesu masiatika kaba oya ete. Que le Seigneur vous bénisse. Eli ya nzambe misapi ya nzambe umela po ete aide na yo lisungi na yo ezosalaki de plus en plus Tolo na se emata jusqu'à Jésus-Christ oya akuta biso ka soudé akuta biso ka na kati ya mafuta akuta biso ka rempli du Saint-Esprit na kati ya poste na ye na kati ya mosala na ye tozela kaka Yesu Masiya. Merci.